Capage TV. Capage TV. Précis Mbelenga na Glody de Souka na bi ke botala émission so bo botala te bokosi botala boyo kapi message na telebino Aksina mama Capage ne kaka to solo laki Capage TV na yo na kebino mo bozo mona ba fan déjà nde bazo filmer Yewana tikuna nani opekisa na ben otangela ngo niki lokola verset biblique. Au commis, j'ai tellement envie de vous dire des choses, mais j'ai compris que le silence est beaucoup plus dévastateur que les bruits. Donc dans la première partie. Yoko soit silence, hein? Silence par rapport à quoi? Après avoir humilié, mouton a botti sur bana. Après yoko senga silence. Après yoko lobake no isa sujet polémique, il y a polémique, il y a buzz té. Oyi nango wapi po nyome maki on a RTNCT. O même quand on a RTNCT poani. Oyi ki on a YouTube. Oyi ki nango po isa sujet à moquerie. Et ça là est bien té to ebi pété ce qui à partir à émission ana to makambona est-ce que sous l'épée à ozala susu na makasi wana ya kopesa avantage parce que to ebi na couple nyonso ce qui moi ça mobile na ce qui mobile azokaba yeba ke moi si patela ko ba commentaire pour zwaka et ça li passe au moins de que non le ba piège qui ba sala ki boy tant que déjà à tout ozana makambo le ba qui a fallu a bientôt ya nana bien na 4 émissions wana mais tant que le ba ki ka o wana ata ba longola kité ata ba teke mais tant que ba teke ka o wana les gens le mo be saki de bombe grenade chaîne à Glody et finga ba koko ba tu ba finga ma ba noko ba tu ba finga ma ba mama leki bibe ba mama ba te finga ma bilonga ba ne finga ma ti le bo continuer kaka bozaka bodinga falite ozoka ba monde na longola kalem sumalika kasi te yana lobi soki ba montaka te na le kana chaîne na bango na finga mama Glody de Souka ba kata te ba taka bongo ba montaka te ba kota ka bongo na le ka so ba montaka te to le kana finga mama Glody de Souka ba kotisa ngo ka bongo te a chat cresser au chat ozo comprendre de bozana pour nous salir ka bato bo bebisa bo déstabiliser ba via bato pour ceux qui peut bozaki bato o bolinga fali bolinga pe ken piana bo kata place na bonga bo tiangote télévision en tout cas merci na bato nyos balanda biso boyebi ke to na aménagement toujours bongsaka ba plateau nanani nanana ndenge ka izalaka merci ba o nyos wazo soutenir biso boza musika boza pembeni en tout cas nzambe apambola bino mama Rose Nzuzi, Maman Armandine Mayangi, Motema Armand Mayangi, Kassi Boutique, Maman Nangai, en tout cas, Bosé Belé, ma mère. Bosé Belé, Micheline Mantengu, Bosé Belé, en tout cas, Nzambe apambola bino nyonso. Merci na ba ope bana ba Olanda biso, bo benganga partout. Mama Capage Nzamba pambola yo, en tout cas tomoni, yo kado tikali okapi, en tout cas l'été à Kandaza so kapité à Dubaï. Mama Capage Nzamba pambola yo na lingaka aimer de makasi parce que aza reconnaissant et pas nanga. Quand même abanda banda na ba site to yebi azone pe balu pemba, mais quand même ceux qui mutazo senga merci que Mama Capage tant oyo muke open na sali na moni ba ouverture minene en tout cas Nzambe apambola pena prophétesse ngala si oyo vraiment asaki ke ité akanda akende bongo ndezalaka bat mususu bazalaka balingi ba pambola mutu bozo yebise kende pa mama ni mama kende pa boité bat mususu bazala pena na mutema o apamboli parce que bo sekaka dadi ya seksaka biso dadi boza na Dubaï en tout cas dadi azakuna tozo réaction invité na par rapport à pays à Dubaï dadi azakuna bobenga e kaka na numéro na ye wana bobengi lité akanda kaka na même WhatsApp bopesi moi cadeau moi nini moi na moni so tambo pe na sultan na ba na moni grâce à zo illustrer biso sultan dadi na moni sa mindele bazo tambo sa ye biso nyonso to benga mundele za libanais ndien mundele Pakistan mindele ba tambo sa dadi en tout cas eza bien parce que bomona ke Capage télévision eza na lignée à bénédiction nzamba pesa kana ngonga na ye bobetsa mamba bakute mama Capage batno so bazo ya bazo kende yoka ko kapi bobetsa mamba bakute toza pe bato ko voyage te pe photo te toza pe bato ko za pe mbongo no poche na poche ça mambo bébé toza pe bato mutu na mutu azana makamu na ye procédure ya mutu na mutu ezali ezate ke so malika ke ngapela chaka paso kada ke te nzamba yebi ninga sala mamu na ye boya mbidanga lité ya kanda kitoko pasteur John pe on dirait bobo ça dit pasteur John te azali azozonga to boye bato ba kaka na profit tangu pasteur za musika bo benga bo ebise ke to linga ye ba vidéo na ye bozotala yango to sala malika manya awa afato so ba vidéo ya lité ya kanda exclusivité na Dubaï
Manika Mania, Boni. Figuchi. Kapalov, vous avez mis comme na Kapalov. Somo. Ça dit Kapalov. Bonjour. Couleur à Saint-Valentin. Naibisio donc et Sol qui quoi bien habillé. Merci. Bonjour, on a abonné tout il y a Kapache Télévision. Bonjour, on a abonné tout il y a Malika Officiel TV. Bonjour, on a tout Balingara Josman, il y a Malika partout dans le monde. Tout ba soutenaranga financièrement, moralement, physiquement, ba conseil nabino, ba remarque nabino. En tout cas, na yamba on a monté maman. Merci beaucoup à toi la joie Madopitu, na très puissante. Ma patère. La joie Madopitu. Pardon. La joie Madopitu, na très puissante. Merci beaucoup à toi mon vieux Déo Mouzungu, l'homme des paroles. Merci beaucoup à Chancel Mbemba Demidier, autrement appelé Kingakati. Ça dit Moko ezanga na 9 pour commencer tous en 9 jours mais soit baxika yé et ça les sent donc ça dit pour tous à la honorer na mboka na biso photo tera mingi Chancel Mbemba donc merci merci beaucoup na tout o ba soutenanga vraiment na insiste naza ko insister ma Deborah Kamanda bon séjour à qui merci beaucoup donc merci beaucoup à toi aussi Cynthia Kapachu la Kapalov Boni Dubaï Zalande ni faut le pasteur Likia Kanda aussi na makasi mais attends expliquer au Dubaï oye baté pour au capi voilà pose au capi moi expliquer exact attends expliquer 10 000 fois ça le quoi biso to beta masola poto nje to yebi poto mais to yebi te ezaka poto yo ka pa bato au moni donc Dubaï zamboka mo bien et c'est le comment émission mo tout ça tout à l'heure na kuta que na jikaka et le comment le baki ça qui très capital malgré au capi moi yo découvrir bamboka za libanda te pour le ça argument ozomona donc ça dit biso batu to longa ba capi to zapi na argument belé au pesa mais to comment robanga ta to le bato en état de droit mais mutu soka yeko déclarer droit na ye droit ya mboka na ye et comme mukamate ozomona dose to comment ka atoza na remarque parce que to ke libanda pe to mona na kende Luanda na kende Dubaï non ça peut pas différence na mboka na biso mais au mona ke to ko makate na même si na makama mike donc to comme na biso banga parce que to mona ba convoquer ki boso na politique bon total ki pe ba émission makamba lobaki donc ezaka amuto déclarer ka droit ya mboka na ye mais moi tout s'exprimer vraiment ils étaient pour tous un famille tous famille présidentielle té tous même netinga boy atteindre l'équilibre azate aux moins qui dans une difficulté na place à mukamate mais tant que tous en mboka na biso tous en état de droit ata mutakangi so lobe makambo eza solo ba on comprendre kaka lobaki makambo eza solo sauf que peut-être lobaki yango na kanda ozomona donc Dubaï zamboka bien l'été à kanda en tout cas naza fanatique na yo donc c'est na mona ki tonga kenda ki ça qui bien na biso eza somo bato baza vraiment scotché donc et ça nga bien comme on est que inde uto lobelo komoko ozotia lokolo na kati ndaka bato misusu ozomona pe ka bénédiction ezoya ozomona eza ndako bakenda eza ndako place omoni ka bénédiction eza ozomona donc ça dit et la kisandingo uto loba tout à l'heure que mutu pe so l'équipe na songa pe na loba que ceux qui na zala ignorante té na loba ke na leka na kapachu ya to na ba relation musu na zo bango pe na kapalov té eza lokuta ozomona ça dit voilà na kenda ki Dubaï na compte ya Malika officiel ba filmu na filmu peso contribuer mais la Kapalov peut on na leka na ebite so kuna na okende Japon et pour exemple quand na pena na lingara Japon na lingara pena Japon so na kutani pena opportunité muto ça na beta pena Japon na lingango donc ozomona eza place on de toro lobaka il faut que tia lokolo place au monique buzo bezala te place bon meme ba problème te place ebo to ba problème te chaîne mo bo kenda kaka tamusu batuna kama makambo ezanga tina ozomona batuna kama makambo ezanga tina pe peso kanda yo pour répondre mabe ozomona mais so yepe na place on ndako monique batuna ka ba question oyo e ko bénéficier e ko peso bénéfice e ko baxelo batu bo sepela na yo ça dit faut ko leka wana vraiment tous on ba vidéo ya à Kanda et puis tu as numéro na yé pembeni ya numéro Malika ba tout ba yebité ba obenga e ça la bien et puis tu ozonga poto banda siko séance na biso sko ya actualité na Malika Mania Jos Mania Malika voilà bino bat bochaki tembe oh lité ya Kanda suki kaka na Congo yeyo ake Dubaï Dubaï ezomona bino bat bochaki munoko osuki Bosuki yeyo kite ya Kanda yeyo bochaki tembe en direct azokende duba pasta moliloba pona bango vraiment merci na maman pasteur
Esther Ngalasi. Voilà. Merci na internet nyonso. Yewana. Merci na les amis de Pasteur Lité ya Kanda. Bisika nyonso bizwami bino. Merci na ba nyonso o ba sepela ko soutenir ngai. Merci na les amis de Pasteur Lité ya Kanda ya Dubai nyonso. Merci na Mama Kapash ndeka gato solola ki. Kapash TV. Kapash TV. Ngayo na kebino mo bozomo na ba fan déjà nde bazo filmer. Yewana. Tikuna. Nani aupekisa? Bafan kili kili. Bazako boya. Bango wana. Ngala za kaka. Allez. Yeyo aleki. Allez, doleka. Tout droit kaka. Tout droit kaka. Même moral. Te ya Kanda. Te ya Kanda muni Dubai. Boseraka basentira mituka. Ya zo serrer avion. Ah ouais. Ah ouais. Dites-ya. Que ne se présentez pas papa wana. Laissez votre passeport non marambutu. Pas aucun de tête. Ou aza locaux. Ok, azarane international. Était à Kanda Yoana. A Oma Ethiopian. En direct à rapport en Chili. Kanda Salaga. Était à Kanda. Ouais, tous les amis des pasteurs qui étaient à Kanda. Qu'est-ce qu'on compte pour la nature? Allez, bon. Ah, vamos.
Ouais, c'est les pasteurs à Kanda, frappe na retour. À Katia Dubaï. Et Balé Kauki, Ambisi Aminene Babimi. Bimana Sogo Bimbana, Pasuka Sogo Pasuka. Ogo Sale Logo. Basta. En plein avec quoi, next. Abi okay na shop na magazine. Tata Laksa. Tomona na Dubai amona mboka. Ouais. Bimbaso. Bale Kauki. Bambisi ya minene babimi. Bimana soko bimbana. Pasuka soko pasuka. Ogo sale logo ti. Logo elle passe à Dubaï. C'est le pasteur Lité à Kanda en direct de Dubaï. Mama Kapashi Yomoko Zomona. Kolo Pambola yo, toza awa na Dubaï na mindele bazo sepela na pasteur Lité à Kanda de tozo tambola awa toza penza na bulutu na ngai bienvenue oya ya mbinga maboko ya kofungwama Yomoko Zomona maya miso etanyinga ya kotanga pasteur oui Lité à Kanda yeyo Nika Lité à Kanda. Nika penza Lité à Kanda on a des autres. Oui. Depuis quand? Na comité. Oh bango ba edise hein? Oui. Ba edise fixé ça là on mboka wana. Ouais. Olo panda. So pasta. Bae bakke. Ja tenu kali hoti thi cha ji. En tout cas, au point on a déjà que oui, 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 le pasteur dit que vous pouvez ni laisse après ce qui est voiture. On réseaux sociaux, est-ce que Pinza t'a eu moko Pinza loko wana ba pesa hingai? Yo esala bi ata so nitenga na yawa na Dubai pena makambo solo ba yango wana. Bana kemba na kola, yo sala na Dubai esika mituka ya sika ya chef ya kitoko ezali. Monde polo ba Lité ya. Eloko wana ba pesa ko ese polese ya diete. OK, pour ce loko mususu. C'est comme ça. Hein? En tout cas, Baptiste va dire que yo aussi au Bongi. Ah, bien. Parce que yo déjà ka nazokemba kutu makasi ya dega. Nazokemba makasi. Dans l'association ya mafan de Balbio. Vraiment les babé. Ah, yo bazo di kuko na moni ko to ko na ya bote to fani to beta. Bienvenue. The shop where? The shop after this building, this backside. Backside building? Yeah. Montreal? Yeah. Backside by Montreal. Backside Montreal, yeah. I have many shops. I will take you to all my shops. You're free, right? No? Yeah. Yeah, free time. We will do okay. Combo nona.
You from Nigeria? Nigeria? No, Congolese. Congolese. So what is his movie name? Oui, ça va. Comment est-vous? On est bien. Oui, ça va. See, now I understood who he is. Yeah. So, in my country, the movie came and it's based on you. In my country, a movie came, it's based on him. Pasteur Lité Yakanda. Pasteur Lité Yakanda. Comme la musique là. Et là, toi qui as là hôtel, c'est C'est comme ça, c'est le hôtel Louis. c'est là. Osambela kanzani. You God, and I get good business. Toka tana Lité Yakanda, le comédien préféré de ma fille, Princesse Manzola. Votre c'est tout à l'heure. Donc, tu as déjà ton visa? Bon, avec une émotion, il y a coulé la tête pendant quelques jours. Tu vas aller acheter ton billet et comment moi je m'arrête là. Moi je m'arrête là avec toi. Ceux dans le programme spirituel ou bien organiser mes loulous. J'aurais besoin de toi, mais franchement, je m'arrête là. Je m'arrête là, j'ai fait seulement ma part. Comme émission, on a fait ta part. Moi, j'ai fait ma part et toi, tu fais ta part. Et quand tu partiras, Dieu fera sa part. Amen. Merci beaucoup, maman. Nzambalola, akanikola yo. Azomiselo ya mingi, maman. Eza facilité. Nous avons un nzembo moso na vai na ndako na yemba. Yoza ponanga, oyo mosusu akozala te ponanga. Amen. Fongola miso yekangama na basusu liboso na yo na butana pasi ya bomwana. Liboso na yo naza moto ya esengo. Kati nanga oteyo basusu basengeli nango. Ngana yo tosolola masolo akati. Ke mwanzambe simba likambo na motema. Merci en tout cas pour les éléments. Aimé Ponda Mali Private Driver. Aimé Ponda Mali Private Driver. Sponsor na biso. O azo chapeauté. Donc voilà quoi. Oredes au flat hôtel. Kalami te to senga yango mais to continuer dans nous. Merci pour les éléments ya Lité Yakanda. En tout cas et salut biso vraiment bien. Na ba partenaire mi balé wana et salut biso bien. Tozana Malika na plateau awa et Malika Mania. Balobi mahilo moi ka ba live na epeso sala mabe.
balobi bami dans la Taylor bato nyonso bazosala ba live tout autour ya makambo etali Niki na Nana ou bien batikaka makambo yango babeta yango karaye. Pourquoi ba multiplication ya ba émission ezosala pe moins bien te yo koloba nini par rapport à ça? Parce que ça pe ba vie privée ya bato banke d'internet eza réglisse te soki boye na makambo na internet et comme ya bato nyonso koloba nini par rapport à ça? Bon, par rapport à la question wana capage, premièrement, on a condamné nos bateaux, on a combattu Marie-Laure Mida que je salue. Tu connais condamné bangote poanine parce que Marie-Laure a collé baké dans salaté. Mais peut-être pour na combo ya moto ya za humilié, à la famille naie, à na ba relation naie, à na ba connaissance naie, peut-être bon bon supporter té. Ozomona parce que Marie-Laure a za mon pandisango. Tant on lika mobo e bimi ke ba olobela po na mutu moko po ba salir mutu moko boye o Marie-Laure na biso batu o na mutu olinga salir to yebi valeur mutu wana. Mais moi je pense pas que Marie-Laure okanga maboko mi do kanga maboko non seulement pour na ba vie ba okanga maboko te parce que baza pe batu ba oluka ba défendre pe kana bango ozomona parce que pas si bato mabe ba sangani parce que surtout le Marie-Laure Mida et tout consort batu tout ba biso pe to sala ba analyse ozomona surtout bito kanga maboko to sala te ce que ça dit malgré ba lobara silence pe et d'arraper mutu oyo ayiko sali okomba mutu ndenga mabe oui silence pe et daka mais au moins mutu pe tango yo loba likambo oyo ozomona ke a loba bien ke a loba ni mabe ça dit ils ont bateau ba oyo ko recadrer bateau wana pour ba ko recadrer bateau wana il faut ba les kana média. Qu'est-ce que bateau peut passer dans les médias bazar ba okanga maboko te ça faut pas fongola ba chaîne bateau peut pas s'exprimer et ça logique ozomona na ko condamner bango te parce que les kambu oyo uti ko sala radio et salami o nyonso to kota nango radio et salami en tout cas kapashula na ndimite mutu moko to za na motema ya kovanda lobati ata Marie-Laure abe na lobati ata Mida be lobati mutu moko to za na motema olobaki na olobali kambo te ça dit ceux qui Marie-Laure Mida ba olobate mais batika ta batu ba loba na bango donc ça dit moi to condamner bango ça te OK to ke na ka bongo mais multitude de postes ya Niki on dirait ça la peut mabe to malam poste siko on dirait se ressaisir pour la poste ya suka auto sala on dirait nenga lobia kanga mnoko par rapport ya pour déjà moi te pelaki te na lobay boy na ko tangela ngo Niki lokwa verset biblique pour bandika bimi ya ko bloquer ba na blo mo bon c'est que yemo ndem ta komisi ma mboti na niveau na biboy na lobi mutu nyoso femme makankolo ya makambu na yi tango zo ko loba likambu fo memela ngo nkolo et convenir nango yango esa ko mema nkolo na be no tangela ngo Niki lokola verset biblique au commis j'ai tellement envie de vous dire des choses mais j'ai compris que le silence est beaucoup plus dévastateur que les bruits. Donc dans la première partie. Yoko zo silence te. Ozo silence par rapport à quoi? Pour na moni ça dit le quoi va cliquer bato ba lobela tout boy ko. Yango na ina kona koma. Ouais pe balamuki. Te non koma. Yo ndenge nini olobaka silence biso na YouTube silence ezarate tika boy te na silence ezarate peut-être capable chabi que na garda silence mais bandike kotaka te toza bato oui toza bato to ba saint esprit hein si to ba njo toza misuni na mitema yango ozo comprendre yo ko garder silence te Niki faut loba ça la garder avant te Niki faut loba surtout bi il fallait ezara soutenir mamba boy pour déjà ezalaki Niki faut continuer koloba, ko garder biso silence te, o kosenga silence ndenini et que mon histoire ne vous sert pas de buzz ou de passe-temps, surtout pas d'un sujet de polémique. Te yo tong yo yaki na YouTube, yo yaki na sujet na po bato basani. Yo ngo ko lobo teke ngo po na polémique te. Na polémique te. Siko na bien Niki pendant tous les mikolo. Niki les canaux YouTube continue. Niki yo il faut loba kaka. Yo ko senga te ko loba te que no histoire na yo ezala sujet ya polémique te Niki mais oza liboma après avoir ko humilié muto aboti so bana après yo ko senga silence après yo ko loba que no ezala sujet ya polémique te ya buzz te o ina ngo wapi po nyo mema ko na RTNC o mema ko na RTNC po ani o yaki na YouTube o yaki na po ezala sujet ya moquerie. Après le yo loba que non na kosala ngo technique yo il faut loba o lingo la tebso ko zana entourage te déjà pesi biso image ya entourage ozara na ngo na famille bimela ozo comprendre capage o la kisi biso capage moni to vendre rappo na YouTube boye binga pe na ba cacher mo boye parce que le lot moi je langage changer muke mais so côté na muta oyi bomba liboso manya bo finga makasi parce que na cacher wana na casque wana na boye ngo pété pour na finga rapamba te
Tant yo lelo to ko changer pe langage ke tant musu na ngena finga lelo kutu pe ya son âme tante nanga ucho kufa Leontine Koti bitocho za na matanga tante nanga na poto ni zaki emo so beti ndika makaso mo ba pele bandi okota mais un mot tali ah ba tante pe bana ba poto na ah mo pe tiana se mais yo to yo ko sala makambo ozaki ne ba tante te ona ba no côté ona ba ndeko te ona ba cousine te ba camarade ami ona bango te opesi biso déjà image ya bato za na bango parce que ba conduire yo derrière ba conduire yo na mabe oyo ko kuta pe na YouTube batamite mama be bato balingaka falite bato mitema mabe ba sangani famille niki na yema ko niki te tunanga ni kapashula tozo tanga te pona ko plaire bato ah so pe ba yeyo mo mto charger na bango yo lobate yo lobandeni yo ko kapi ba fiko kapi yo lobate ngamo na ko loba ko ngani na loba parce que na minute photo tanga et loko na kombo na poto to faire comprendre bato bo sangana ki bino nyonso c'est-à-dire bozaki même idée bozaki idéologie moko bobaki to kenongo tinati maintenant bo comité tinati il faut que nous tina tito na ibisaki niki to koya na YouTube to oze la résultat ya makamunyo so esalami ya bébé 6K ya bébé 100K ya bébé double K nyoso kaka mais ce qu'on résultat biso to bando c'est ça oyo bimise biso na statut na hotel eza résultat oloté o statut ya lelo eza oyo bimise biso te jamais na beno tanga loka ba verser ozo comprendre allez to kende que les jeunes filles et les jeunes mamans attirant des leçons pour votre vie et votre avenir. N'abandonnez surtout pas vos études si c'est possible et restez longtemps à l'école. Oh, il fallait que tu sois en classe. Ça va tout conseil. Il fallait que tu sois en classe. On ne va pas falloir que tu sois en cop. Écoute, on va sa cop. Le long batu ba yo commenter ba lo ba ko ba o terminer ko niki mutape sa mukanda mais niki pese mukanda est-ce que niki za mo sa ibo sa pese mise mukanda ba mise combien ba zo ba doki na sima ba si ma lo ba zate ba artiste comédien combien ba pese ba si ba pese ba doki lelo ba za ba suana te ba master kubo ba pesa na eza bolingo o pesa ki parce que zaki bolingo ta na moment ona o ko zaki na qualité bongo te le ko afali pour fallait za rêve ba fille ebele bongo baso mi bali ba escroquer ba maison ba buka mapango ezaki pour bolingo ti encore escroquerie à garçon elle le carré niveau ça peut te tuer ozo tu comme indica baso mi bali ba escroquer ba c'est que ça peut te renouveler yebi na ba pakakala na yebi si yo ko za sombele tout ça la marche tout ça la marche tout ça marche Kapashula, to bi misa liste de bien marcher ça la makaka ba fille o ba mbeli ba iskoka bango. Tala, na marcher ça la ba fille o mi ba sindola bango na bana. Mais Fatou tout na qu'est-ce qui ne va pas? So ta bi na exemplaire. Na lobby to bi misa ba fille mi ba iskoka bango biso ba fille YouTube ba ozata 50. Ba fille normal. Ba na biso ba fille à catégorie so ba ndumba. Ba pédé pour moi mi ba biso iskoka bango. On se comprend le cas là. Voilà monsieur yaka saza yemo. Yako pa pesa yako. Ko yoti siko so ba benga na ndaku ba fute liyo. Ya ozo mutali boma tondeni. Tala ka elo ko esanga passer. Bato baza pembe na niki. So ba ko saisir eloko. Ngana ngana yeba eloko ni ne poussaki niki aya na YouTube. Pour lelo. Ozo comprendre. Il faut qu'on garde silence. Le to kono bateke fako garder silence pour sur sali bosoto. Ozo comprendre kapashula. Liko nango bakipela ko mwana. Pour mes années. Oli pourquoi ngo déstabiliser vie ya mwana yo. Kapashula et na ba mamé belé ba bonga vie na bango bonga lelo pour na bana na bango. Mais na papa na bango bazarate. To ke ko tuna lelo. Yebisanga. To ke ko tuna lelo. Ngana na ba relation be na poto ba benganga na ko tanga ba kombote. Manyanga bokola mwana na papa na za na Londres. Na Londres na papa na leka mila kota toilette. Pour toilette faut kota ngo faut lea nani. C'est ça. So mela mayo kota te ozo comprendre bakipela ko mwana elo ni sali ko ya na YouTube siko tango te esoki na 3 versets o kaka ozo comprendre siko tango yozo lo bakya batu ba abandonner classe te fali mutatiki so classe te na ninga mabeti fali mutatiki so classe soki fali mutatiki so classe c'est que fali pe yo moko po linga ko tanga te to fala tombaki na mutu mo ya sa immature comportement et comment il ça implique na vie surtout dans relation amoureuse ma casse les cambo c'est clair tout doyo lo bato yo côté la nanate
Sopo lingi paka ke liboso. Soko lingi via mwana na yo. Ebe baba wesh bazwa na facilité. O baby si via mwana po yo moko vino eh baby. Yo moko baby si vina yo. Pourquoi ko za mutema mabe? Yo mama so baby si vina yo. Pona nini mama so ndumba ngate mwana sa kindumba. Mama so kaza ndumba otinda mwana ya kindumba se kaza na posa mwana ne pas ça même vie o ya sali. Ba souffrance o ya o mwana nzela wana. Ah c'est ça. C'est ça. Ozo comprendre. Via banana yo, ozo déstabiliser ngo pourquoi? O déstabiliser ngo. Yo zo le bakoza na zemi. Topekisa tata moi satika ki yepe fala tika. Yepe faka tika. Et puis otiki te topekisa ko tika, oye ko sani. Oye ko sani. Parce que yebisa biso résultat c'est statut oyo te biso. Internet te fait ça résultat. Niki, yo ko tika te. Yo tika ndeni. Yo il faut zala on peut Sarah ba message be ya lokuta pour Sarah ça il a émission. Pour Sarah finira nana. Yo ko tika te. Mais quand internet sur est-ce que c'est vraiment réel qu'il y a ça piste il y a mission mais dans le bien il y a on a émission bah c'est soutenir bah c'est soutenir mutumo boka ya mutema mabe mona nana te ayebiete na nzia na lekate bah c'est OK quand contacter ba famille moko boye pour ba détruire mutu. Est-ce que toi tu penses que yo so kozo ba mabe ya nana est-ce que ça ko détruire via nana et ça ko via nana peut ça détruire après ba ni muko ba boye na voilà. Merci en tout cas on y soit Hollanda bisoto zo héritier Songolo frère Zola frère Alpha comme ça Malika mena no mai apema to enchaîner na ba actualité mususu eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto ya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na sena moye yango na lobi osala nyonso pona ngai Yesu otema nga afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu Nul n'est comme toi, l'Éternel, le Créateur. Alléluia.
cas pour la publicité wana il y a ba clip na biso baza ba partenaire na biso na bando senga on a ba émission nyonso de to senga la télévision parce que tous on a besoin ya ba partenaire ebelé pe bato ba ça la biso confiance ba koba na koya na capage télévision parce que terrain est vraiment monene tous on a manya Malika to moni pe Tracy vu ba montage na ba émission en tout cas on dirait mambo to zana ya kalo ba ndeko senga ba rando na habité internet na biso zaraka faut trop rando to ndengeni on dirait ken pia na ba biso ba bi on dirait melaki on dirait ni koloba ke ba fana kabarate et puis ya kokumisa bango te on dirait attaque so ba chelo déjà attaque bon c'est que déjà indica et ça là est bien te to ebi pété ce qui à partir à émission na to makambona est-ce que sous l'épée à osala susu na makasi wana ya kopesa avantage parce que to ebi na couple nyonso ce qui moi ça mobile na ce qui mobile azokaba yeba ke moi si pa chela ko ba commentaire pour zwaka mais tant que déjà moi ça kabate tant wana ozokota pe mpaka indirectement que zamba sur l'opportunité nyonso wana encore ba ni pe epesi mabe pour empaka ken piano. Et au moni kapachi on a lobaka la sagesse dirige l'intelligence. Au moni mutufo lukaka sagesse ezalaka. Parce que sagesse ne me marabiso et eza ko indiquer yo que loko so lobengo epesa mabe et loko so lobengo e sala boy et loko so lobengo e créer makambo. Ozo comprendre. Et pour na makamba ken en tout cas batutu baza dessus. Batutu baza dessus na lobaki kaka na minute to ko kata pe ken kingote omoni to kata ken kingote mais il faut to comprendre kaka aza muta eza erreur donc ça dit oyo ko loba makambo mo boye o yo moko siko yo vendre bio mais na lobaki ngo ndeni ozo ko pe capage to ko étape par étape na question wana la tiki le temps ozo comprendre eza biloko o parmi biloko o peut-être to lobela pe ken biso to za apeme na ken Ken Kosala bo était trop d'indica. Ok, bando mette bandika ti o tomber dans indica mo boye. Oh yo mo o s'en sortir te. Yango to moni. Parce que son lobby que na eloko côté la kente. Parce que son na bina côté la ken na obima na hypocrite. Parce que eze eloko mo boye laisser pe batou. Batou na pe faut pas mona pe opinion ya batou pe eza normal. Eza pe logique. Et ça lui passe. Au moins dès que non le boba piège qui ba sala ki boy. Tant que déjà ato ozana makambo loba ki a falli ya bientôt ya nana ya bien na 4 émissions wana. Mais tant que loba ki ka o wana ata ba longo la kité. Ata ba teke mais tant que ba teke ka o wana. O wana les gens le mo be sagi de bombe. Bombe grenade. Ozo comprendre kapachula. Et ça qui déjà bombe. Et c'est regrettable. Mais mutu oyo bon, vendine peut-être 99 jours à Salimabé, mais le 100e jour à Salimabé, bon limbi ça kaka. Parce que ko limbi c'est normal. Bon limbi ça mutu, mais mutu na mutu nde azora décision na ndenge na ye. Oya ko sepela zalaka na ye ko za na ye. Oya ko sepela pe na za musika na ye pona obanga pe ndika un jour ye langa ozape ka musika. To zape na batu musu to éviter bango pona ko éviter bandika. Ouais, ebele. Ozomona. Problème te mais ozaka musika pona ko éviter comment on a déjà bandiko yo betara pa batu un jour betara tout ça batu be to éviter bango pona charwana et ça parmi ba biloko to bande ko conseiller ken même biso moko yo yebi yo yebi biso to ça net ko to moko potana ozomona bandike kota na kati ba makambo belé to za mitema kapo za ndeko na biso to robo ya ete po na bandika na ye to mesa na maison batu mutu nyo sa supporter handicapé mutu mutu sa supporter handicapé po ani po bolia kana ete bo mela kana ete bo zota on vanda bo soulate au supporter handicapé na oti et puis na tanga likam faut protéger on veut comprendre et puis na moment nini na moment oyo batu basangani ba se sensibiliser pour ba baby sa vie ya mutu artiste oyo ça la fierté na mboka na biso azana ba fan ya race nyonso Nandinga mabete fan nani kapachula il faut to lobango fallait za fierté ya mboka na biso faut to lobaka ngo pete ndima kango fallait aza ba musicien belé baza ba fanatique fali mais tellement baza ba musicien ba mo ba miboyika ko bimiseke na warrior ba musicien belé ba warrior ba boya kande ko ndima na yebisi yo nakuzu ba mina ko tanga ba komote na ni mukamate te ba embele baza ba fanatique ya fali o baza ba copie coller ya fali soka boki misuku na moni fala kata ko vo yepa kia kuna kati ko ba ke Dubai ba luka Dubai ba okende ba mona Lyon yo ebi o Lyon asala ki po asala ki ali ampakate
Soto yo ke bota bakuna ki bakati lokolo. Bilanda yango to benga baza ba warrior. Fallait azana ba fanatique ya ba ninga na ba musicien ba warrior. Na nenga kuzu pe bandimaka. Tant de ton tibe to benga ba warrior. C'est que to yibi de capacité niveau bandimela fali. Parce que bateau ba sangani pour pas déstabiliser mutuana. C'est ça. On a internet na bino et église. Allez yo yesu so ke loko yé kake moko yé. Voilà. Te kake soka yiba obeta ka wana. Ta omoni makamuto ele kana YouTube. So nga malika na bike kapasha oyambanga lelo na bike kapasha na makamu ete na lobate. So ki kapasha tuninga question wana na lobike naza pour ça répondre en côté. Non répondre en côté changer. Na mona kana même micro wana parce que quand ba micro wana o ba memelaka ba bino trop yango malika faut faire très attention. Voilà. Parce qu'il faut makamu pesa même micro na ba memelaka on peut ba goloa. Voilà. Baba lobi nenge nini ba ken afingi nana par rapport ya yemoko ken déjà c'est le ko yo bomba te et le ko kamote parce que afinga pe maman Marie Makisi ya maman la maman fait rigola donc so afingi côté kuna donc ezaka biloko asalara yango to loba to longana na kai ken donc afinga na déjà ay to na kai ken to ken na kai chaîne chaîne na Glody ya suka na mbali na Glody ni moi si ok. Dis-moi si. Voilà. Yeah. Makamoto loba yango yo. Baso bazaka pemi na mibali na bango boningaka ko s'emporter na ba délire mi-bali. Yango to boya. Glody faut attendre. Yango to zo boya. Glody yo zala awa chaîne na bino. To benga ka ange central ya bando contrôler ba chaîne e finga batu. Boza batali boso ba bloquer bino. Ngakutu comment ozonga on ngolimisa muntu mo monika émission mo ezongeli. Ozo comprendre. Tozo ça l'opération zongisa ba émission o fallait finga na chaîne na bino. To komona bilonga bato e bima na kati o lelo ba yibala ta poso meme. Tika boye. Tika boye. Te eza logique. Te opération zongisa. Tozo zongisa ba vidéo. OK. Ozo comprendre chaîne na Glody e finga ba koko bato ba finga ma banoko bato ba finga ma ba mama leki. Bibe ba mama bato finga ma bilonga ba ne finga ma. Ti lelo bo continuer kaka. Boza bodinga falite na chaîne na Glody ya suku na le kakunati. Na le kakuna poni pona taba ngo kate po muta otrike nga kuna zate. Mutu yona ya manga ayebi ka ayo ya mampaka ya makasi muku wa bongo. D'abord ba tsanga na piège tenen ken na lo ba ke ba tira ke piège. Masa nga Mathieu Bosch asala kuna ko yamba biso ba mura po ni ba biloko esalamiti. Parce que to yebi presque to keleka. Ouais. Glody boluka bo changer. Fallait ennemi na binoté. Boza chaîne na bino bo yamba batu nyoso. Oh bo saki na 2018. Bo sala na 2021 té. C'est ça. Soki na 2018 ba bi ke chaîne ya Glody c'est dia suka e ba bande ko finga batu po soki ba iba kota batala ba vidéo ya batu ba finga ma. Ti na 2019. Ngana télémé la première soin na memangam. Ozo comprendre. Comme mangamu té bango biso ba fingi ba. Yanga monito ba baluka na bango na bango to encourageaka. Ba monter te be miso kuna ba monter. Ozo comprendre. Nde na longola kala musumalika. Kasi te yana lobi. Soki ba montaka te na leka na chaîne na bango na finga mama Glody dia suka ba kata te ba taka bongo. Ba montaka te ba kota ka bongo. Na leka so ba montaka te to leka na finga mama Glody dia suka ba kotisa ka bongo. Te a chat très chat. Ozo comprendre. Donc bozana pour nous salir ka batu. Bo bebisa bo déstabiliser ba via batu. Pour ceux qui peut bozaki batu o bolinga fali, bolinga pe ken piana. Bo kata place na bonga bo tiangote. Ba réalisateur bazara pour nous aider biso. Ne to vandi beso ndika mo ekoti ya makasi. Na ebi ke John Azawana, vieux John Azana, grâce à Azawana ba olongola mo eloko mo amuki. Il faut sauver. Au moins tu ça l'émission politique. Voilà. Au moins tu pas kanga kenda habiter. Te faut kate loko. Longola loko. Mais bini na mutema mabine bini bokenda poto me mitema epela kaka. Bon tout ko mais ça paradis. Ozo paradis na biso ke ba ozana paradis. Sauf un pote on a paradis. D'accord, on a ça comme kuno longo. Kozana paradis, kozana paradis, faut amuter ma peto. Ozana paradis. Tambola bien, tambola ba directif. Mais kuno on dirait moi levé. Ozana tambola. Il faut changer YouTube. Eza leven mais paradis té. Eza leven et paradis té. Leven c'est-à-dire eza différent nambo kan biso pestoza. Ah OK. Mais ça paradis. OK, merci pour l'explication. Voilà. Donc bien vous pour nous déstabiliser comme via bateau. C'est ça. Ce qui parce que ce qui vous a qui bien, mais beaucoup c'est que l'autre a Ken wana té. Pour nous sauver pour ya Ken. Mais parce que ça a pris donc. C'est ça yango to loba.
quelle phase et puis c'est bon misaka batu nyonso ba bisoté biso ka biso yango na lobi boye batu yango na lobaki na yango na lobi na débit ça dit biso to supporter ndika na yo mais mutu biso supporter ndika na te pour bo vendre te bo lia te bo melate ozomona chaîne à Tracy Melenga banda bo banda bo sala kama kama mabe bo linga falite bo loba makamba falite mais mo kinda ko yamba musicien ou bino bo monika o matia bino ba boni bo talama pour le nini déjà bozo ba abonné bo comme abi dans la poto bo ça la vie bo ko changer peu vite que to sali pe nyonso to luka to tika pe to sala pe makamna nenga bien mais là mai te nenga mabete internet et église te kapashula na nenga mabete ko déstabiliser ba vie ba ninga na kati ba bien sala pe za kitoko te mabe makasi boyo bien olelo eza kitoko te tant que mutu nyonso a raisonner ndenge moko te na mutu ngana ko yo loba makambo na émission na oyeba makambo na loba te ke inconvénient nango ezala boye mais capable place ovandi bo monter émission otali pene émission bi mais mutu ndeni alobi boye c'est ka ça l'erreur tokata normal mais bino le mutema mabina bino bozi bokoti ici fallait sala bino ni na chaîne wana boke yamba peso bato bo monika bo santaka mie yango to lobi soki chaîne na bino bo montaka te bo kataka ba défaut te na yana le kana finga mama ya couple wana bokoti sango sa bo monter ozomona et ça parmi ba biloko o bato bo l'expliquer mutema mabe en face bo ma famille ba bozo comprendre parce que le to loba te ke sula ko benga keni bo sekande ni santé to loba ngote to loba ngote ye fisto coloquer un zapateur revient nanga que je sali na ndibite ke na minute o benga keni po alors ba sekana keni encore attaque ozo comprendre attaque ndeso na makambo nyonso voilà na makambo nyonso okende alobaki po ani bakataki attaque ya mutu eloko ya makambo mosusu te batiaki ngaba na beba na mutu mo pe bongo epona ka attaque na nini ozo comprendre yango wana nde bebisa mambo bato ozomona c'est-à-dire il faut que nous kabotia pe mission bien bato ba comprendre po ani pe mutu alobaki likambo oyo malgré alobi on a erreur mais quel alobaki kalobe ma mususu bien toka ondika wana pondika wana nde ko se répéter ya on lobby ata lobaki makamba bien bako tiango te ba tia o ya lobaki sans conscience ozomona et ça mi bongo OK et ça mi bongo pour ni batia ya bien na lobby pour ni keno zo loba bongo pour ni batia ya bien tant que yobi ko kene na chaîne bata tricage pour ni batia ya bien o kene na chaîne bata tricage il faut s'attendre que ba tia londika biso batela biso bandika te poani ngana ko leka jamais na chaîne à Tracy na kina lo makambo on a bi que déstabiliser artiste parce que bango ba comme ça biso ba warrior pour to ko lo makambo est normal o est logique a to bana ki chasa yebisa na nani obeta mutu te kapashi to okende ta na couvre feu to ko ta ba terrasse to mona tozo kante na lobi que ton to bande ko kola kapashi so na ko sa ta ba jeune ba vana sima caméra ba loba ba RK to bando mona bango danger ti mukile kufa o pensé te que oyeba na artiste moko congolais tenaninga mabete balisha wana ba RK l'époque de bango baza ba artiste américain oyo na yebiso que to ndima te ka otema ta premier artiste congolais. Mais le rêve comme réalité, c'est Fally Poupa. Pour on dit comme ça ou rien ndeni. Bon so pona comme un peu ou rien banga bino. Mais bon bébé ça fait qu'il wario ango. Na lobi na za wario te poso mina za wario, ya fisto koloko benga ngako finga te ba wario ba finga te. Na profene za wario te mena ko recadrer les batou. Ozomona. En tout cas Tracy Melenga na Glody de Souka na bi ke botale mi so bo botale te bokosi botala boyo ka pe message na telebino na ndengo lobi ke moi si des fois rééduquer mobile oza na raison et ça normal bada ko bunga mo na bi Glody o da na poto ozobanga ba vie kwa nini bozo da na ba 100,000 et quelque ce qui 200,000 boluka boza bien bozo ko sa bana ninga poto mo na kota téléphone ba okuta ba obeto ndika na YouTube c'est ça. Et ça bon nous arranger bon changer mentalité chaîne des gens ba abonné bato bazo finga na bango zoba bo ba luka ba économiser bazo mbongo ba luka mbongo ba tia ba compte bancaire ozomona mais bido boza déjà ba pe na poto bon luka ba changer structure pe ba émission est-ce que capacité de le sala plateau na bo sa ba émission na boy est-ce que bato ba tala ote bato ba tala biso te ba retomber ya kande nazo contrôler ce qui bato ba tala te ba retomber ya kande bon luka ba changer structure émission
Matibo ça l'émission sans polémique. Azawana. Mais ça veut quand même beaucoup combiner on peut une chaîne. Bon on a bateau bon c'est l'émission sans polémique mais bon nous capable combiner une chaîne et bien sans polémique. Oui, malgré bandike bandoleka invité ndako ya betindika na ye. Mais vous êtes sans polémique. C'est ça. Ce qui peut musicien na bomoni kaza danger pour na bino. Bo kenda kaka boya mbaka bato ba musicien c'est clair. Est-ce que biso les abotana bato misuto yamba na bisoté? Vous venez avoir une place na yamba vous menga mona yoloba. Bo pinchela mindelu. Tomite mindelu, tomite ne suka. Masalanga Cynthia Baz esali. Tomite ne suka motema giboko polo Cynthia Baz. En tout cas, merci beaucoup pour notre bakuli. Boni para bokopolo. Naibisho naza neza bo Cynthia na kanda na to mona na te mais aselenga makoli mo bezaka na ninga maison. Ah OK. Madame akoba kuna? Baza kin. Bambale ah. Baza kin. Maison eza na Zandu et tout. Ah OK. Ozo comprendre kapashula. C'est comme Malika hein. To comme na biso chité, li kamuta on lobi kombo Cynthia awa. Cynthia Baz. Oh appelisa ki moto na kababa prophète et tout. Yo au mona yonde. Il faut zoka. Mais bon, au moni makamba prophète. Mamba prophète eza maramo, eza mitera motoko kotate. Pour ani toko kotate. Eza le quoi terrain ba politicien. Ah. Toko tate pour ani. Pour au moni ba ne juger point. Comprendre? Na linga suko chiche batu te ponga pe na batu botenge na mabunga na nga. Tangi batu botenge na mabunga na nga ona linga o chiche te. Mais to ko chiche te mais to ko loba auto mona na misu na auto yoka. Poni to boma ba ndoki misu na matoi ba yoka te ba mona te. Ozo comprendre? Potenga ko te mona makam na biso te. O comprendre kapachula. Na priya mutu nyose za kaka nzambe to bobi ba misu. Na projet na ngati na to boni matoi. Est-ce que to mona ba to bola matoi? Te. Poni te boika na musika yo kaka ke na ninyo na makam na ngate. C'est ça, c'est ça. Yango moto ngakota ba prophète te. Ba prophète ba koma ba ntele beli. Ba prophète ba koma mambo ebeli. Ozo monde prophète azo ko ebiso ndika ya makamba vi na menjo kan ndika ote ko mona na ba miroir. C'est ça. Ozo mona. C'est ça. Mais to kota terrain wana. Exact to comment osambela biso moko. Na sambe makasi neti nga na pasteur na ngai. Ozo comprendre. Na sala to kenda ba prière na biso église na biso ezali na ko luka prophète te kili po na ko tombe pesa mabete. Parce que le boko o était simbi o mutu. Mutu to linga ba simbi mutu na été. Na ebi makambo ozwate. Ça. Ozomona en tout cas masolo ba prophète na inga kokota sute ba puta na kata okuta kana jugement kama omona malika na lola e komi oye mutatobola litama akoti lola bongo yo makambo ya bando sala na est-ce que malika sala ki yango c'est ça et bon conseil la ba fille en général car pas c'est l'équipe makasi ba fille ba jeune de bakisami na lobi ba fille o bana balinde ba bébé ba fille o bana posa ko lukate ba kutana na ba inconvénient ya bongo ozomona ba o pe bazo luka nzaba pesa biso makasi tous les jours to luka kana ndenge to lukela amen ozomona ba o pe balala na bango ponya mais vitamine po santé akokonda te so ba biseka lelo kondi lobi vitamine pongi tongo medi pourquoi matembele fufu na pourquoi basket obimi ezaba vie o biso to boya. C'est ça. Ba fille ko balingi ko lukate likamunyo c'est un inconvénient nango. C'est ça. Ozomona. Yango. Nga lo bango na vie, la vie est faite des choix et des décisions. Yango vraiment. Ce que une décision likambo yo lingo sala, o sala oza déterminé o keti suka. Ce que oza déterminé te on écoute un peu l'inconvénient makambo yo sur la décision. Donc c'est un peu ça. Merci Mania Malika en tout cas merci pour l'actualité au lobby vraiment bien et puis au déraillé nabi ke bandika a Robert nguna Malika man officiel tout à l'heure non ke betandika. Ah, tu as vraiment boyé, très sûr. Glody, tu l'as bien on peut n'en aller à bête, tu l'as bien normal. Oh, n'en aller à bête, n'en aller à bien kabashula. Yo quand il faut tiens n'en aller à bien, n'attends n'en aller à bien, attends n'en aller à lamu. Bazu akana n'en aller à Ozuela, ngo batika timite ma bebe bo sala ka. Fala sala bango lokote. Ezaka pour la falete, ezaka pour la bâtiment. Oui. Mais bon za fali. Bon za fali. Ba vidéo bon za fali. Bon za nana. Ba vidéo za katikuni. Yana lobaki. Banda chaîne na bango botama. Ti e comme mkolo. Problème. Ba vidéo ils ba koko batu ba maman batu oh tobi opération zongi sa vidéo. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance.
Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Oredezo Commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence au fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo Commercial Kinshasa, au service de tous. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basé à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur, aussi à l'heure, pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline de luxe exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser,
chauffeur parlant plusieurs langues. Réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Bon comprendre kaka makambo to lo bela kaya to to bito lo ba okuna ba soda ba kitaki donc moi to lo bezate pour courir que mais to continuer kaka na makasi ya ba matériel ya kapachula to continuer to ça l'opération zongi sa vidéo to la place to banda ki na place to sukela na place to kendele na makamba fali na nana opération zongi sa vidéo to zongi sa to ta na ba miniature ba chaîne yo ezali opération zongi sa vidéo ba finir na ka été bezali na chaîne nini ba che to tiango voilà. Merci, ma salutation. En tout cas, merci beaucoup na batutu balinga Mania Malika, ba soutien à Bino. En tout cas, merci beaucoup notre vieux Soulé Kaouka Gâteau Chantilly. Merci beaucoup na batutu Oyo Ma Deborah Kamanda. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi Miradienda, des gros bisous El Dienda. Merci beaucoup à toi Babi la chambre d'Opituna très puissante. Merci beaucoup Magali et Kambafi à la lèvre électrique. Merci beaucoup à toi Winnie Diangana maman 100 jours la Cléopâtre. Merci beaucoup à vous les jumeaux Paradis, Joël Paradis, Dani Paradis, des gros bisous à vous. Merci beaucoup à toi Kapadov, Kapachula. Botika makambu ya ba polémique. Bah oui botika tozokola sabana to liaka mbongo ya salité te to liaka mbongo ya bien normal. Moninga sali mo ndika o edeye bino pe bata bandika lo ba ken bozo be mbano na bino po ken to loba to lemba fo yo mono o mona o koma po oyeba donc sans parti pris nga kutu donc nga kutu ta boyelinga sans émission insulte. Batumsuka ne bando régler bino ba balinga nga ba on va régler bino ponga pena temps les raté. Merci na Josmania Malika, merci na équipe Mobaya Capage télévision en tout cas tous à la concentré puis tous à mailler les amalé ba saloger vieux beaucoup la lobango zamaele ba saloger kapalov beaucoup la lobango zamaele ba saloger biso to kanga siko donc ceux qui passent au lekatoleka ceux qui passent au lekate en tout cas Yambi. Ah oui, Omi Yambi Tomi Yambi en plus PG et pendant l'idée voilà sur Makambuso Malikanda pesi Makam. Voilà. J'ai échangé à l'internet en tout cas. Merci, bye, à la prochaine. Bolingo Ezala. Bye. Capage TV.